akufi na Zaire te, akufi na Luanda wa. Mira esa aza cher pour na biso. Donc bembeza ina sama kolo ala na Angola. Poto la sa pe batu na monde la tie ba comédie ba na Angola. Ya roto so ki gara ya kokunda mira esa peto bimiseti na frontière. Kolonga nzamba so na koti bele. Ezan nzela ya biso nyonso tout lelo eza ya ye lobi ezala yanga lobi ya wana. Mais dommage lelo adosonga na cercueil au lieu kutazala na moto boye mais ya kokufa donc toi na choité donc c'est ça quoi. Mona ki moko mira esa sa ki émission moko alobaki ke arozonga Congo te mais tozonga na sko bino bozo ke nokotika na Congo ya boya ki kozonga Congo est-ce que bozo respecter maloba moyo bien ndenge nini ye alobaki kozonga Congo te à partir ya ba mitema ya kimotema mabe ya misala na biso te moko très fort na comité ana orientation ezalaki wa coaching ezalaki tolinte mutu a perdre tolinte mutu a s'embrouiller ya mone qui est bien so tali o mona geno makamnyo son organisation salemi koro bato ba Musu le petit bout de
kusumbua mkuu. Jambo sisi ndio sana kama mduba na banderi. Mama, ufika na mgongo kidogo kama kiawa. Mama na baba. Tena na mai yake ndio sana sana. Mais comme si les gars qui prennent mfunia piti bu, t'agresse na bosa ni. Waniza kusaidia. Papa sa kuna mkana poni. Ngai ne kenya ka musika te kwa karatene za kukitana ngai ne kena kutana toko ngai na nani jambo na ngai mafoto ki mama wala ko kuna kukanisa foto na tena na class yeye bafransa basa kupesa biso atashi koko atashi wana hivyo bibi na boga na bango basa kunebele biso kuputu kufala kuputu mama kuadaji na fransa ndio bibi kambele mais point na siri sa kamalando na ngai jambo na kuzimba izo jambo inataka kudekuvira na bandisika ya Michael Jackson ayembe na bapie yakale miziki ya Michael Jackson alimkuta naganga soba azalite sotakangia kondano na squad ozane mbomoto babete fimbo papi naganga soda yuma azalite akangile akomemo na squad ozane mbomoto babete fimbo papi fimbo ya muzomba mwana pire abatinga fimbu nukongo yodoki maesoko izibi nisiweka utumanga piro merci Fadi Mosepeli surtout Kenya Mosepeli na boko isusu mais namona loza bantiste bazokima obabi bato na radio babi to affronter toujours Tantani. Merci encore à tous les artistes nde toujours la baba Miraosa ape tosoki tozonga mpa na présence pe tozala matanga tozolola toujours Miraosa merci na wame mpe alobi asepelisa biso aloba intensité na travail na ngano normal basika te wana zala bino ape awana aya kuna yuma nyonso tie mupa tie mupa ila nde ndo ezanga te nauta kutana na papa Wemba akutuna kuna etaewa nakutana papa Wemba none papa Wemba na akota nona te nopekota lifelo te atune papa Wemba yosa nini o nakaka papa Wemba zontiringa peti nabungi nzela ye obungi nzela ndenge nini pokotindakinga mosika ye apre baboka Wemba lebele eske boka nze mwana mamami ye wayo toza na mpasi lelo ezaka mokolo ya liboso lobi kongo ekende mais tokontinue tosa esu makambo mokomira esa akundama mpona lelo mpasi analu makasi comprendre émotion de vous mbote mingi na babone na biso ya JNZ News TV. Donc on est là to bisaki bino oza to lobela Luanda to solo la Luanda donc émission na bino to lobela Luanda ya ngoyo émission na bino ya ngoyo to esa bino to kokita lelo ba news nyonso eza na Luanda to bando lobela bino lelo omoni biso susi liboso ya sénateur to ye awa pona matanga ya ser na biso Miraesa parce que news auto za na Luanda eza ne matanga ya Miraesa to ye lisusu kokabola mawana baptiste oyo bakufela ki to ye suko pesa Miraesa au revoir ya suka donc vraiment ya ngomoni biso to ye susu to kiti pena na awa toza pena bino ozo mona na sima na nga batunde baza ebele donc Mirai pena lelo tozo longola corps na e awa na kati ya Luanda a okende direction RDC donc vraiment bozala vraiment s'abonner na chaîne na bino bozala dessus te tozo kende malembe émission na bino ezali
to préparer to solo la pena bande kono so to kuti wana baptiste bazawana baptiste congolais bazawana baptiste angolais bazawana to kento solo na bango vraiment bo s'abonner ba abonner na biso bo s'abonner vraiment émission na bino to lobela Luanda yango yo vraiment to kende nan to koma kuna to kutana na bande kona biso vraiment c'est bon. Lonzo Kaza awa Lonzo Kaza parmi bana oyo bactère oyo ba travailler na mira esa ba sali ba film belé bino mo bo mona ki na émission auto leka ki to zwa kaye na ba na réunion auto zala ki lelo to yo zo esuli bo sanateur vraiment mira Lonzo Ka to zali bo so ya sanateur lelo maman sœur na biso azo bima Congo azo kende émotion na yo bien sentiment na yozanini komona ke bato ebele bato ndia wa lelo mira esa azotika pena Luanda azokende matiki Luanda na ndenga voyage ya libela lo bana ba abonné na biso ba Holanda yo pesa bango na yo ba mawana yozanini sentiment yozanini merci eza pasi eloko ezo salanga pasi mutolokola ya Mireille ganse oyo abandai ko benga nkana nkani la kisinoko pona biso bangala azaki nyonso kobenga ngai yakatoli aponda mosaka mais yaya yaki koya siko bazozo mtena koli en tout cas vraiment passe mon frère passe penza. Est-ce que parmi aux ba souvenir rebelle au sana miraesa ba film au sana miraesa est-ce que c'est ce titre moko au sala kina miraesa oyo bato eza cartonné partout donc partout na poto balanda kiango na Kinshasa pe balanda kiango nazana souvenir ya grand sœur mwana maman Antoinette. Donc naloba mutu aliboso oya bimisinga na njonjingi na Angola to monike bato basali ni makende Congo donc première passe na ngaiza yango wana vraiment so mira za en vie atala nde bato batoni ya pona bimisa e Congo na asir ya mira linga lingate mais eza bena passe makasi to sanga ne belé pona bimisa mdoro ya mira esa mutu achaka biso mo animation mère na biso munoko mamenga lisa donc vraiment nana ba regret belé nana ba regret vraiment même si na kolobaté devant média ya bo comprendre ba acteur na biso ba kolobaté ba actrice na biso ba kolobaté vraiment ça passe eza pena passe eza sengoté ato effectité to yepe a pote pona total scène ya Mira Esa te donc to ye a ne poto la pona opesa sa dernier hommage na Mira Esa to moni pe bande ko na biso mibali bazawana to moni pe mbako tazo azawana to pusana poto zo apomba na biso azawana donc bato bazaki na Mira Esa ensemble bato bazaki na ensemble lelo bazana témoignage ya makasi ya opesa pona Mira Esa pona ser na bango o tiki bango vraiment champion to moni ozawa to yebi ke to za na pasi ser obozaki na bien ser obozaki na vraiment bien lelo atiki biso lilo bana ezani ki pasi pena pour na famille o donc to couper des grandes sœurs na komba Mira Esa ser to pandi na ye ayebi pasi abayanke pasa yaya kabola te na lia na karbela ngambongo na melana ye souci kaka nde to perdre ye mais liwe zanjela mututu na part na ngai tant que maître ping petit na ye no souhaiter kaka personne me répond son pays. Il y a qu'un seul visiteur dans les villes n'est plus en proni, s'appelle la mort. Rendez-vous n'est pas manqué. Mais avant, tous les mis au TCX, mon canon Djambe, Moli Monepe Manakimia. Merci vraiment. Tomoni bana barumbu bazawa, bana barumbu bazawa, bakate bazawa, balimba lo bape pona oza ser na bango bazaki na quartier moko, bango nem bazo cadre ser na bango, quelqu'un les aki problème nyonso ba mettre bazawa, ba pomba bazawa, bango ne bazango sala ser na bango yango toye. Bon, biso minga olubea na ngote. Basi ka to atusuka paga na paga ya minga olubea to kunda ndoko na biso na kimia, ake pe na Congo balela na kimia ya olubara ya ngwana paga ika bitumba na mbuko. On s'appelle la mettre to zonga la bino to sona bactère bazawana vraiment tomoni acteur na biso za ya jo zawa ya jo na biso o pena acteur wa za kana Mira Esa chaque jour bandoko sala ba jeu o bakoma le rôle moi sina mobali donc soki Mira Esa zate ya jo za raleste ya jo beso zate Mira Esa za raleste ya jo l'autre moni o liboso ya sanateur oye awa pona sengote moye pona passe ndeko na mwasa kei moi le ba moko na ba boni o bazolanda biso. OK le balako ba ngoye eza pasi le lo yesa comme bembe eza liwa oyo apesaka ye wana azwi ata tofoxe tosali nyonso toujours eza liwa donc moto akopekisa yango aza te loba na kokoloba kaka boye na baoyo totikali eloko esalami ezonga lisusu te tala nzela ememi biso
tel que nzele memi biso tokoteya bana biso nini oyo bazoya na nsima tokoteya bango nini eza soni ya makasi nakosenga kaka na bandeko ya Kinshasa bozala toujours na koyika mpiko bozala motema monene surtout na libota en tout cas oyo apesaka ye azwi bozala kaka na motema monene awa mpe na ngola toleli yesa na kimia awa na minute oza na moke awawa azoya na Congo bino mpe kuna bolele na kimia bokondi na kimia tozalaka toujours kaka bomoko en tout cas bon baboni na biso bo comprendre ba vie baza pena na souci baza na pasi na motema donc nge bozomona bazokoka koloba te biso nde tolobisa bango na makasi donc bazokoka pena koloba te mais tellement tosalaka mosala oyo mpona bango mpo basala mosala mpona biso yango bazobundana kaka mwa balobaka ata mwa moke mais eza pena ta oyo ya kolobisa bango te mais yajo délégation oyo bazokende Congo bamisu bazosuka na lufu est-ce que osali yango pena ndenge nini eza pena bien organisé ou bien tout le monde a des autres actes to sepeli vraiment pour tout le monde organisation ça bien c'est là que organisation eza yango que mabiso ti que nécessaire Congo ndenge nini non eza pena bato baza na liste o bazokende oyo bo so bazolongwa bakokende misusu tokotikala pona kozela pe soki bembe komi na Kinshasa jour bakotia jour so abi samedi pe topanzi matanga samedi de tout le monde tokokende te bana batikala donc en tout cas na yebi bakokende na kimia nzambe aza déjà ta bongisaki nzela na ye bien en tout cas na yebi bandeko bakokende bien calme en tout cas donc nzela eza bien. Merci à Joe.
ya nde toyebisaki bino kaka toyaki awa mpona matanga ya ser na biso Miraesa tozo continuer mission ezo continuer émission na bino tolobela Luanda yango oyo émission na bino tolobela Luanda yango oyo tozo continuer toujours bino mo bomona na nsima na ngai ye ebembe yango wana ezoya tozo malembe balobi makolo jusque na lufu balobi tokende nango kaka malembe ntina lufu tokembe ya makolo nde bomoni biso toza mpe na acteur na biso Tchaka. Tozo rendre hommage na ser na biso Miraesa tokuta na ami de Tekevara yo o bena bazaki pena donc collé serré cimenté na Miraesa muto robeta lisola Miraesa bien kaka yi donc ba on so robeta kama sola Miraesa mais muto pena ko confirmer biso Miraesa zaka ami de Tekevara to moni lelo ser na yo azozonga Congo mais ya ebembe eza pena pasi mais toujours rendre la dernier hommage lilobana ya suka ezanini ande Tekeva. Bon lilobana ya suka te pona no kufite eza destin eza nzela ya biso nyonso tout lelo eza ya ye lobi ezala yanga lobi ya wana mais dommage lelo azozonga na cercueil au lieu kutazala na moto boye mais ya kokufa donc toi na choix te donc c'est ça quoi. Monaki moko Miraesa saki émission moko alobaki ke arozonga Congo te mais tozomona siko bino bozo kende kotika na Congo ya boyaki kozonga Congo est-ce que bozo respecter maloba moyo bien ndenge nini ye alobaki kozonga Congo te à partir ya ba mitema ya kimotema mabe ya misala na biso mais ezate ke non akozonga Congo te pona libela po ezamboka na ye et prévenu yango donc c'est ça minga kolobeza te. Ya minga olobeza te tomoni ser na biso Miraesa azokinde siko Congo malgré to alobaki asaki interview wana ezaki kaka pona mitema mabe ndenge elobi nango grand acteur na biso ami de Tekevara donc expliquer bien alobi ke non ezalaki nango kaka pona bata mitema mabe sikoyo Miraesa kei azozonga Congo nzambe yo batelaka motema Miraesa place alobaki peke ngai soki na kufi ba okundanga awa te soki na kufi ba okundanga awa te me ba okunda ebembe nanga ebima Congo bakosala yango lokola basalaka ya bato nyonso bakolela yango na basali ya minene effectivement maloba na ye kokisami donc corps ya Mireille ekozala exposé na cinquantenaire donc c'est pour vous dire que oyo alobaki yango esalami donc c'est ça. Ok, toyoki acteur ami de Tekevara ndenga expliquer na esa ki vino muta ko expliquer bien makama Miraesa ezaka ye donc mo boki ndenga alobaki yango bien ke akokufa na ye un jour mais ebembe na ye ke zonga Congo bakokunde na Angola te yango pe salami mais Miraesa baki akokende Congo te ke po akende ko sala ba théâtre sous pona ki mutema mabe ba poison ekoma Congo donc ndenga ezalaki wana alobaki te ke bakokunde na Congo yango pe tomoni Miraesa bazobimisa donc botosika ka maloba ya moyi. Merci beaucoup. Merci vraiment. Tozo continuer mission na biso tozo zo batu mususu. Donc mission na biso vraiment binomo bozo mona corps yangwana ezoya na sima na ngai corps pena yangwana ezoya on est ensemble quoi. Tozo lukaka tozo batu vraiment. Président biso jetem kanindanga na benga l'homme world l'homme RTG ya mutazo pesa groupe théâtral na Angola mutazo pesa biso Valère azo lexango na ba chaîne le roi RTG ba chaîne world vraiment. Président toye lelo toye pona mawa toye pona sengote ko kabula mawa nande ko na biso Miraesa toye ko rendre ba dernier hommage corps ya ngwana zeleka président liloba suka na ezani na bino ba botika li obozo continuer vie ba o ba ser mususu bazo continuer vie liloba no suka pe conseil ezani naza pena posa ko loba te na biki so na zongi voyage ni na ko loba parce que maramu nyonso depuis liwa Miraesa ezana kata agenda omoni agenda o mo volume nango maramu nyonso matanga ezana kati ba bêtise na ba maramu nyonso malamu ils ont attaché na kena Kinshasa tana kozonga tofana tosoma question me repose un peu Miraesa Kutina groupe théâtral qui Angola na jetem kaninda yemoko a présenté ses condoléances na famille à Miraesa na famille artistique à part ça na pesi merci na artiste comédien nyonso ya Luanda ya Angola précisément na Luanda obachaki mena bango pour na contribution to bimsa ko Miraesa na pesi merci et bel infiniment na ba prêtre tout kobana na mutu nyonso akontribuer kaza prêtre ponanga tala totamona ba chasser na bakikolo ba shkwanza ba ojaenda tokoti ba congolaise en tout cas on a beaucoup fait
pour nanga na bakake no retour nanga to solola que to solola vraiment eloko pe kamusi bana Congo bazokama bana poto bazokama chetem kan na nimi ko simba chasser à côté petit kikolo ami kitisi na ndenge ba ebele chetem kan nimi à l'homme ya world ami kitisi pour na organisation kaka ya ser na Miraesa vraiment président to personne merci na ono sur organisation ndenge leki stratégie na bino zaki nini stratégie na bino zaki nini ezaka bomoko to baki to sima la main dans la main comité tout ça comité moko très fort na comité ana orientation ezalaki ba coaching ezalaki tolinte mutu a perdre tolinte mutu a s'embrouiller ya moni ke bien so tali o mona geno makamnyo son organisation salemi koro bato bandima te ko bima Congo yango zo bimati ba bengi biso ba malfaiteur bande de malfaiteurs ba bengi biso ba escroc mais to sali effort koro yango zo bima na Congo to ça veut dire que nos stratégies ezaki belé mais les ezaki belé surtout que kaninda zalaki wana surtout que kaninda zalaki wana papa RTGA n'a rien à voir pour escroquer mutumbo on n'a rien à voir pour na sale bêtise mon pour maman mais n'a concentré pour Mireille azaki bien nanga surtout on a pas part nanga ngaza ina voyage mais na ni le voyage pour na liwa Miraesa na baki na côté na communauté mais na za membre influence nanga. Tu vois maintenant, corps de Mugishasa. Merci président Tolobiso Mingte mais to sala pene mission mobima poto fongola livre oyo. Pour président lobi ke makambo bomba miawa. To sala pene mission mobima poto fongola livre vraiment. Merci na babonné na biso vraiment to pesi no merci. Tozo continuer matanga zo continuer. Tozo continuer ko tika ser na biso. Tozo kende pena bonne to bima boti lufu. Donc babi makolo ti lufu le loto kotambola ti lufu. Donc il voyait ba ke babonné na biso ya JN Z News TV. Tous ensemble quoi. C'est bon. Tozo continuer. Moi le baka muké moi OK biso to okende kin délégation oyo donc vraiment botalara 15 ans sauté merci vraiment bomoni bino moko baza pena bien organisé baza pena na makambo belé bazo sala donc c'est bon toza pena ensemble tozo continuer ko lelande ko na bino moko bomoni organisation et salam na Luanda ba artiste Luanda baza pena. Donc, ini. Donc, c'est ça quoi. On va continuer mission tout à l'heure, tous ensemble. Koryamira esa yango ezekende. Bino moko bomoni ba abonné na biso. Koryamira esa yango ezekende Congo RDC. Vraiment to esa kibino boroza la dessus to kena bembe otina suka tina lufu to koma na otina lufu vraiment to yepena ko kabwa ma passe za motema na osala émission na passe na regret na motema mais Miraesa tiki biso Miraesa kei amna e reposer un peu vraiment alaki sero azaki bien na biso abana ko sexa mutu nyonso alaki motema malamu na mutu nyonso malgré tout so mutu akufi balobaka bolamu na ye so lo babolamu na ye po to yebiye vraiment. Donc, Amna est reposé un peu, c'est bon. Tous ensemble. Donc, toza kabola mawaka ne to sabino président Mobutu yeyo. Président Mobutu yeyo organisation so bomona oyo ezaka pona papa oyo ezaka pona ya chaki maele na ye andimi ko boma batana ye pour asa acha maele na ye pour organisation oyo leka c'est la première fois to mona organisation qui toko be salami président Mobutu toza liboso émission na biso ya JN Z News TV ba abonné na biso bazolanda yo liloba na suka ozokende kotika corps ya ndeko na Z Congo. Tu as vu que l'organisation salaki kitoko mais le bana c'est comme conseil na ba o batikali ezani nalingi dangola désordre salate to le mais to salaka na souci de to sala biso ke tike na kisasa to so représenter ka bandeko batikali na ngola wa nzamba batela biso na nzela to kene bien mais et ça li choc angolais ningani pona Miraesa en tout cas asa icône banda kufa tozaka likolo donc tobungisi pena monima mama na biso auti ko tika biso kwa Miraesa donc on a un souci makasi yango na vie tozalaka bien na vie
tozalaka bien ta tozala sa na mbomoi po bolamu epolaka te bato bakolelo na bolamu na yo nde toyolela mira esa bien makasi ya président toyebi ke toza liboso touti na mort ya sanateur tozokita sikoyo tozotambola pena makolo tonge toza pena boye babone na biso boyebake tozokende pena makolo balobi tokomeme bembe oyo makolo ti place tokolemba tozongi donc na mpe tolembi to tozoleka déjà nde toza boye bao bayebi lwanda tokomida na shoprite yango oyo président stratégie nini bozalaki nango mpona organisation simba boye pour la première fois tomona organisation kitoko boye ya moto akufi na lwanda bon omoni mira esa akufi na zairi te akufi na lwanda awa mira esa aza cher mpo na biso donc ebembe ezali na sa makolo aya na ngola mpo tolakisa mpe bato na monde atie bacomédie na ngola awa yango tozwaki gara ya kokunda mira esa mpe tobimisa ti na frontière tolongi yango nzambe na koti belebelebele oyo na kota te na ngola netinga nayebi ministère ya santé te bambuna nasali 20 ans na ngola mais naye kodécouvrir yango mpo na mira esa donc nalalaka te nakoloba mingi so nakomi na lufu soki nakokisi mpena posa mira esa abimi na lufu tokutela bandeko ya congo nazotina cinquantenaire nde nakoloba mpo tolongi deja si tolongi bocomprendre vena émotion eza makasi président mobutu alobiki akoloba bien so mpena komi kuna na lufu vraiment akoloba bien donc émission eza continue président bino boyoki président mobutu ndenge alobi donc eza mpena likambo kutu ya koloba kutu eloko te bango mutu baorganize si bomwa makambo ezosimba corps yango tozokende yango ezosimba toza na mama na biso oyo avandaki mpe na mira esa oyo azalaki lokola sere na ye petite sere na ye sere na biso liloba suka mpo na leki na yo mira joie naza na susi ya mireille nga la joie naza na susi ya mireille makasi artiste ya liboso na congo oyo ayambanga lokola mireille aza te à part président mobutu oyo na ngola donc ezosalanga susi ndenge mireille akufi donc naza na mingi aloba te naza na mingi donc pasi kaka pasi mais nasengi kanga na bato kini matanga eleka kimia tala bakimi na bembe tala omoni boye te bakende biso malembe to ana posa mireille to memeti place okoma mais tala acte salami tala acte salami baosala accident kuna bo comprendre ngai mpo chauffeur ozomema ebemba mireille akimi mbanga kotuta mutu mpe toperde sur mutu mais eloko na kopesa conseil bandeko na ngai ya lwanda soki omoni ke mutu azobela biso bato ya théâtre bomemaka ye na hôpital oyo mireille batie ye te eza hôpital moko ya mabe makasi hôpital wana papa moko boya sunga ayebisa ngai bolinga yango te mpo bapesaka bato tonga babomaka bato ya tokaki sanateur yango elongwaki wana oyo ezalaki wana liboso balongolaki yango eza hôpital mosusu basali ya sika nde na sanateur oyo eza hôpital oyo eza ya sika yango mpe kaka eza makambo bien ndenge nini mobala pembe omoni makambo oyo mosusu okotuna wana me nyonso maloba oyo botuni nga bomeka na kotuna président mobutu nasepeli mingi merci souci vraiment makasi mpona mireille tozo comprendre ke baactrice baacteur baza na souci makasi vraiment babone na biso bozo comprendre bana poto bana paris bana bruxelles badiaspora ya poto bana congo donc bo comprendre toza na ndei toza pena ndei tokufisi pena icône pena mutu akei mireille esa oyo boyebi na miniti oyo poto ezolela Congo ezolela, Congo Brazzaville ezolela, Angola ezolela, monde entier ezolela mira esa tiki bana, bo soutenir bango. Groupe ya mira esa za awa, bo soutenir bango s'il vous plaît, tous ensemble. Mabanga pulu. Po yende aza reconnu na kati Angola, pululu ya Angola yeyo. Pululu akufa mais pululu mususu azali ya vivant zali donc tolongolaka susa pululu tango tomonaka ye loba no suka pa na mira esa olobini bon ngai loba suka lobaka les artistes comédiens bon bayoka biloba loba télé linge sale c'est l'enfant ya famille donc biso toza bandeko na toza entre nous toza famille ne beka les linge sale c'est l'enfant famille donc toyoka na so bolingo ezala te mais tosala eloko tosali te parce que ata prêtre moko ta bimission kingani babwaka na mboka ata muta misi moko te biso moko ba comédie tosali ba contribution to bisi esa na kini donc toyoka na katolinga na katolela bibi esa peut muko ba kunda
biso tolela ye yakomoni mutatiki comédie mutatiki matanga ya mira esala defo ye pululu mabanga donc c'est ça donc mukolo bakopesa jour kuna bakunda biso mpe tokolala tokolela ye yesa emana imia miesa Vous comprenez tous à matanga. Donc c'est ça. C'est ça. Ça matanga. Vraiment binomo bomoni. Binomo Vous comprenez kaka. Bino actrice comme actrice au besoin la Luanda balobi ke bomo ko ezala raté mais to mon organisation bosali bo memine de kona bino banana mort ki boye na ye bokeko tika ye na nzela pour akende RDC. Ouais, toza triste, toza lela rara. De quoi qu'il y a tiki biso donc l'artiste ne meurt jamais. Mira ya kei mais ba œuvre na etikali to rotala ye à travers ba œuvre na ye. C'est faux biso artiste comédien to kana ka toza ka uni. Ba polémique to bani na biso donc na era likam to tika ngo de là du to sanga na lokwa mutu moko. Donc mes condoléances na artiste nyos on a famille biologique à Mirai na ba fan nae donc tozo le lara. OK, vous comprendre bango pena émotion za makasi to poussa moi le côté hein. On poussa dans côté siko ser na biso pas dans le moment au loba. Ba bonne na biso boza toujours toza na matanga muno soza na poussa au loba vraiment rolo bangi. Na s'appelle makasi mais na ça souci makasi. Mirai ça na zo regretter mingi. Pour Mirai ça to lingake mingi comme yaya. Comme maman aza maître ba maître donc mutumo te on a monia bimi asala lokwa ya salaka donc nazo regretter Bouba de Bess Ndangidi qui dit boue ligue des champions écoute amile na Congo moi sur azalaka makamso inga epesama mais mira ça zaka mutumo ba leleka na kin donc tolingake makasi biso Baptiste pasi ngako na Carolina donc leka elle ya Chantal donc na sepelité donc film moto ngato sa ngona ye akufi briske za maladi nzambe nza yebili wana ye mutu amokili alo babilobela te pake banzamba silikaka nzambe so asiliki kanda nzambe yaka mabe nzambe dalingela kibongo ya balobi mutu amokili bolo babilobela te boke ba mira esa kufi liwa ya bien o bilobalo babolo bana soki nini te mira ya kufi pe liwa o bondo so kufa nango tanso bandaki ye sikre mataki mira ya kena liwa mama yoko baksani ya ngona oloba onga beazo de guerre na oloba mira ngesa e bolo bate bilobela o ba oloba mobali soki nanye lo te mira esa kufi za mokanu ya nzambe keseni po lelo asabo moina ke pema na kimia azabu o ngaza mwana Bouba de Bess nzamba ngola wa bana masola tete na Congo na ngola pe atali yango yango na so banzamba ya lola asunga mira esa ke pema na kimia botika bilobela esimbite nyosa makambo ya merci vraiment mama yo baksa vraiment mukie po to kata bino vraiment ngai nazali mwana ya lokuli na ngalufa ya nasala na Congo awa pe nasala alors mingi ya kolobeza te nazo remercier kaka initiative oyo bandeko basali pona corps ya Mireille Elongwa ekende Kinshasa o bazoloba ke ba artiste boy ata na kati ya ndako leki na kulutu baswana ka babundaka eza nango normal alors soki bolingo ezalaki te makambo elinga osala mandeni merci bino bato bokoyambe kuna eleka pe na kimia po awa pe leki na kimia ya merci to sepeli babone na biso bino mo bomoni donc toza so en plein matanga toza toujours na matanga tozo le la mira esa vraiment na biso mira boya mbaye déjà naye parce que mingi na motema atiki pena Luanda ba bonne na biso nde kaka bomoni matanga eleki kitoko makasi organisation matanga salami tozaki na morgue na biso tozaki na morgue ya sanator to bimsa ebembe ya ser na biso bino mo bomoni to compagnie ebembe ya ser na biso na nzela jusque ndenge totiki yango place totiki yango et continuer et kotisko lufu direction lufu na minute oyo bandeko nyonso ya Congo bazana ya na lufu ba ozela yango donc ne babimi boeti ba otambola butu ba
cœur avec vous, la famille Amir Aessa, tout ça cœur avec vous. Abonnez na biso, s'abonner toujours na chaîne Nabino JN Z News TV vraiment pour la dessus émission Nabino yango yo tolobela Luanda masolo ya Luanda tolobela Luanda vraiment émission Nabino yango yo pour la dessus na esa kibino za mopepe sikatoye ba nous a kitoko ezali ezaka pona matanga te pour mona masolo kitoko pour sepela s'abonner partager émission oyo pour la dessus. On est toujours ensemble avec vous. Même nous kaka ba news a kitoko na Luanda awa s'abonner ne katolo ba Mireille Akei Luanda Tikali to Tikali on est toujours ensemble acteurs actrices et Angola on est toujours ensemble vraiment check toujours ouais.